site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce misi la sexy Bato balobaki mingi pona glace Studio NC Bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Héritier Scramé ya komone la sexy Viens à César Magic Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Batougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Mizi, nos sim sponsors à Makassi Unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamu Attaquez, chérie, Yari Ide, Kongolegi Balisa mwana mokati mbile Kongole mamosaka Balisa mwana mokati mbile Johnny Pelé Pastoral Chupa bakata mbile Kongole mamosaka Mayebo Loso Boye playe baba mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengi ma Dania Smith Elengi ma Teresa Bilenga Elengi ma Grâce Misi la sexy Elengi ma Kongo Bonsoir, non-fidèles téléspectateurs de Congo Elengi TV Monde, votre émission Le Vite Parle. Émission présentée toujours par votre simple servante Gloria Olangi, une américaine père de Congo. Moi, je suis Gloria Olangi, une américaine père de Congo. Moi, je vis à Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa. Mais pour le moment, je ne suis pas la commune de Bandalungwa. Je suis dans la commune de Goma. Avant de commencer, je dis merci à tout le monde qui nous suit partout. Là, je vais directement. Gianni Sita, Nchunga Mputu, Montemanita, Sita, Moninga, Rex, Puluku, Papa na Gianni Sita, na Kati, na Suisse, Wana, Wata Suisse, Faux, Alrazala Gianni. Faut à la rave Gianni, faut à la rabouta mauvais dans Rex pour le coup, il faut à la rabouta ba prêtre. So na Kati Simonda mugana comme na Suède, il y a Dideka Bongo, il y a Dideka Bongo grand frère papa mutema ya batu ya maman na bombi papa bata Jessica koti masola maman olangiti. On comprend que Gloria Ngfaza la. Merci à vous tous qui nous suivent partout, maman Loris la Congolais, merci à toi les couples tous Pepele ya mbetolo mama milise ba maliki maman musique déjà na liaki nga déjà na liaki ya Guio nga déjà na liaki China Mbenza déjà na liaki. Merci à vous tous qui nous suivent partout. Là on va suivre d'abord le pub de monsieur Mwami Rajabou LTP le tout puissant Mwami Rajabou pub na ya location de voiture oza na kata Congo Elengi libala ya libele ya Mwami Rajabou et Congo Elengi. Si mon caméraman Mika et Tracy Pro ils sont là ensemble, on va suivre la pub, on se retrouve juste après. Indi toza la kacha bureau ya Congo Elengi masolo ezandeni vedi toza na biso ba sponsor toza sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce Mbizi Congo Elengi qui est derrière Congo Elengi qui est derrière grâce Mbizi c'est seulement masolo ngo vedi ba mettre Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balabi boss de boss Mwami Rajabou Mwami Caps donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la mukina masolo ngo ba Kenya pe ba ye mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo kasi Mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo Mwami Caps limited ya Mwami Rajabou tous les Congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure Mwami Caps balobi Jaguar ezalié Ezalié auditete hélicoptère avion MVP ezali range ezali on doit beaucoup là na Mwami Caps C'était l'élément de monsieur Mwami Rajabou LTP tout puissant moninga ya papi boto Mwami Rajabou foza razara Mwami Rajabou moninga batu babi ya Freddy Makoma de Bundes Freddy Makoma de Bundes grand frère propre foza toujours ana pourquoi pas aller Django le roi de Chicago ya Alain Django Ben Dose effectivement la bilé les lieux trop nazo les lokaka
Tonton Baba, Charlène Makanda. Merci à toi. C'est toi le pub de Mami Rajab, appelez-nous pour la pub Nayo. On s'est là, pub Gloria Olang, elle est là. Je suis là pour tout le monde. Information Zakarelo, avant de présenter un invité que je reçois, Gloria Olangi, à une information. Nafikin Ezaya Koyinda, LBG Serge de Boga, Abetaki Nafikin. Depuis que c'est samedi, Nafikin P, après on a trouvé voyage, depuis que Pomba Nuance, tu revoyage, pour la Kimpe, c'est toi qui as image à concert, il y a pas qui quitte, après quoi ça qui quitte, tout ça comme un nganaye, n'a pas groupe Monsous, n'a pas Vanessa, biso tout ça voyager, pour na Kimpe c'est Pomba Nuance, nganayo kaki disque ouverture, et nazo le lango mabe. Qui a encore l'information? Ranson n'est pas encore de retour, il est toujours à Brazzaville avec le groupe Wenge Musique à Maison Mère. Tade Merlin, Boutonnet, Sebino Merlin, avec un aéroport. Pardon, avec un habit à cause de Baninganae, Tade, Papa Miel, tout le groupe Maison Musique, il y a Kim Pouyi, merci Nabango. Gloria Olangi, Lelo, Aroyambelabino, Moutomo Boyebi. C'était une danseuse, une danseuse, il y a un groupe, il y a belé, il y a Mokilo. Abeta trop lelo alonga na kina koma libanda mboka na yewana akoma chanteuse mais avant na beta na histoire na ye to yamba to yeba alobela biso elle est née où, elle est grandie où, mikazo déjà mona gezaye to zorede na musika ba ke mutno yamba yewana tempe ma pesi mkonta ngo balka na obela kombo na ye tango ndako baluka na obela kombo na ye to yeba akola wapi abotama wapi elle est mariée ou pas, père de combien d'enfants, pourquoi pour la musique, pourquoi nous avons la danseuse à pas comme chanteuse. Ils ont le ensemble avec mon caméraman. Là je dis merci directement à Grâce Sambizi Leader, merci à Papi Boto Noble, merci à Janice Tanchungam pour te monter manita sita moninga ya Rex Puluku, papa na Janice, papa na Joel Sita, merci à Jessica Kabongo, moi na bataille Didier Kabongo, merci. On a été déjà na musique tant royal déjà côté ranae, vous comprenez que ça se passe en non ya balelo. Américaine, nga pas bien une américaine le rôle, nga ya perdre te ya Kenande. Boni. Bien, Gloria Olang. Tu vanda, bana poto de ba Monique no yamba. Boni. Je n'ai pas fait trop. Boni. Nazali bien. Na c'est pas vraiment d'abord ça l'émission bien. Merci. Na yo na Mike Lokamba, vraiment site na bino, nga la Rosalo la marin, na ya site quoi. Merci vraiment toi Yambi on m'a beaucoup parlé une année ça fait une année déjà Congo une année à Congo Leng. Ah ouais OK donc bon anniversaire na Grâce Mbizi la sexy. Donc encore une fois Ndetoloba kaka Nzamba Baksole belé vraiment courage wana et continuer ya koleka au-delà. Donc bano ba obotama na ba koko ya babiso balandaka toujours lokolo. Na ndenga malamu. Amen. To yambi on m'a beaucoup parlé to yambi on essaie bana poto ina yambi to yeba nanu. Pasa sipa changa. Asa mwana commune. Po zamba liboso na yambo na Congo Leng botama wapi. Oza mwana ya commune otanga na école nini baninga na ope monda mwana mbangu kaka mwa vina privé to yeba mwa muke. Vina ngai naza mwana Lemba na botami na commune ya nabotanga na botami na Kitambo na hôpital ya Kitambo naza mwana na botami nazaki babenga nini naza mwana ya Lemba donc en fait na botama na Bondal naza mwana Bondal na botama na hôpital ya Kitambo mwana Bondal côté kabona Kitambo na Bondal makelele pour makelele wana kota ba pharmacie wana kota be fanjote kuna été donc biso za côté ya bambole wana bambole petit pont bambole petit pont wana na Bandal na botama kuna na hôpital ya Kitambo siko na koli na Lemba pena na koma Lemba na âge ya 10 ans na banda vi na ngala Lemba na tanga na bato belendeti na kocha ma copine de tout le temps nani baze belé toza na Léa toza na Laetitia Inzembo toza na Tania Mukoko yaza na UK na Londres. Tania Mukoko mtema Gilles Vasimba. Oui yewana Tania Mukoko et puis toza soso na ba Judith Makuka pardon Judith Ndele Iget Makuka toza vraiment na bane belé baza vraiment toujours belé
Donc na ba poupette moumene na ba kadichon kitaba na lemba et puis pourquoi pas ba BBC donc BBC c'est automatique mbote c'est kozali après on toyeba comment na monde na musique ndeni comment ça arriver comme danseuse pour na yebona na classe tenga na yebo danseuse to banda musique wapi pour comment na groupe ba yebela kio ko banda musique na ngeza ki que na banda olinga d'abord musique ndeza la kaka biso to kola na bandal papa na ngaza ki moi homme d'affaires sala ka ko kufa famille papa biso baboto la biso biloko nyonso papa satika comme d'habitude femme africaine bengana biso même babora maman na biso libanda na bana nyonso tozalaka 6 babora biso libanda babora na nga obeta histoire on a liboso na nga obeta histoire te donc mais na lobika parce que ça première fois na le cas et puis na grâce une année ya Congo elengi et on a dévoilé donc babengana biso libanda babora biso tout libanda na babiloko et tout babengana babotola o tout papa tika comme ya bana isala ke oncle na biso ayo récupérer biso to ke fa na lemba na kola na lemba isali ke étude comme tozaki belé moi ba difficulté côté qui vraiment côté à Minerval bando ko vraiment ko joie soin ya biso ni sauter nga mona comme na ba njundo na ba courage na ngai bat bando ba patience obina bien et tout nde sala ke na koma robina Comme Robina wapi? Na comme Robina na quartier latin, on a quartier latin kasi na biso pa. Anenini. Ngamo pa o do na sale belé kuna. Anenini. Na sale bané belé. Tena anenini to ba banda mona botem na 5 ans les. Dans na banana force de frappe. Na banana force de frappe affaire d'état non force de frappe et fracata affaire d'état monde arabe danger de mort. Nini donc na sala mo ba belé vraiment to beta pe ba sala belé na poto ba ebi ko ya na quartier latin okutaki baninga oya ki yo moko to kutaki batum sous po bi so bi na force de frappe bamsu bazaki avant yo na force de frappe okutaki ba danseuse tini mutapsa ko guya ko ya quartier latin oya ko envier nani na monde na yo ya danseuse. Non mais de toutes les façons na ko lo ba ka na kuta batu belé na kuta Claudine assez mélancé on ngai tozaki susu na ba bibi sucre ba chuchumba yo na ba nani suba korando banadine kwengeta ba nani susu ba bazaki vraiment belé ba mave manoka ba nani ba spaghetti que ton âme repose en paix spaghetti akufa et puis so total bateau on bando linga obina lokwa bango ndeti ba monica que ton âme repose après ça go rosa danser après ça nga go ya obina et puis ba sœur na biso bazi na ba fifi les bandos bina wana na bando c'est pas ba Rosette Kamono ba YouTube Vondo donc ba nana sukale d'autant bando bina wana e bando pesa posa mais na bando bango kende parce que na zai mona muke oui bateau bando ke no ko bina ndene et puis ba condition so tozaki et puis quartier laté en plus mon professeur donc nié sa professeur donc nié sa professeur na comme étudiant wana professeur na campus donc on sentit vraiment donc yebikara donc bato ba mesana kotanga ba mona nga mwana mo ba komo bina si famille son donc tout à fait ba bengana nga même pona ngo ba bengana nga ba vraiment nga na yebika ki ba bengana mutu so ba sento ba bengani o menga ba bengana nga na ndako pona koma ko bina donc ça là vraiment mo bien té na mona que tellement na linga carrière ngo na adoptant outi na suka yango lelo to beta ba sola ba chance quoi. Voilà après quartier latin pour de rose timing d'abord quartier latin to yeba après quartier latin patience carrière solo. Carrière solo. Passion c'est featuring Serge Beno, on a Didier Maréchal, Passion c'est Bembo double sous bozo asko son on a ça na Mr Flavor donc il y a Nigeria wana bozo ngo kalate bozo sous remix muso na uto sala na Mr na Serge Beno sous Passion ça a évolué na beta soukous rumba tant que na mon quartier latin moi air mo skit moi 3 nzembo ko tara rumba mais air mo ndetikaka mais na za trop soukous na ba concert mo ya quartier latin oyaka ezanga na chez Bibi tozaka biso so wana papa na le grand mopa wa benga yo obina bat balobi passa son dira comme américaine na sauce congolaise te bozaki trop zoko ka subiso ate non en fait eza ngo bongo te eza ndeke na zande na commande to stone en fait tant na bando obina na ko obina babi mais moi no za innocente babi na nga na za innocente on dit na osala loko moko na lingite mais na osala eza musala na ngai nazalaka timide na bato ba ebinga te nazalaka muto ya koloba na bato ba ebinga te toloba na anglais shy donc eza ngo te ke ki américaine on naza toujours congolaise on dit cadre toza na loge ngana likolo kuna
toi na loge ils na Congo donc ngana na Congo commune à Gombe tous en 24 ah oui toi na 24 donc ils na bongo te ba benga ngana na ngam t'appeler comme ba pesa nga sous invitation à beta le 22 et na ceux qui voient donc Kika voilà. Ça c'est facile hein, quand la danseuse ou bien aux chanteuse c'est facile quand y a mamo ça la combo na milieu moro boy ba tout ba moy bota na nze ba bikeza parce que c'est pas chang c'est facile ça combo na monde média na monde ba fan na yo ngande na boye makolo ba te que c'est facile non ko sabana bato ya facilité les facilité donc nous on a vu pour nous jouer ça facilité mais pour mes que pour nous linga et loko lingi et c'est beaucoup de sacrifices donc il y a temps il y a sacrifice et puis après comme ko buka o lona kinde tingai na bandai mambo musique na sala ko yemba et puis na yemba na bina na za chorégraphe lisusu na sala 3 donc na kina pour na za une invitation ya fiette ya Serge Kaimbe. Et puis, on a bété dans Massavko, bon, on a des images pour ça, un montage dans facilité. Et puis après, on a aucun des gros manas Bukavu pour dans tout un concert humanitaire. Moi, je suis au tout ce qu'on a banoyo, bazangi, ba maman au bana problème ya bopito, bandeko au bazana moi problème moi ba miki 14 ans ngo to kangisa to repesa bango. Mais quand la tête on présenté promoteur à soirée, il y a place au Québec, promoteur à événement la biso place au Québec wana. Yé azarana Suisse sinala di meyo kana te eyo kana donc kalaming te non présenté yo yé comme ça au solane poser ma question mais non le baka que mondo toza eza facilité pour na kozala oyo za lelo eza facilité donc ils aura beaucoup de sacrifices mais pour na kolinga ka ke lo lingi bundaka po koma eza facilité de na mbaki ndeko na moko ya mwasi Tania, Anya pardon, Anya Star. À lobby après Bino, bah danseuse bazati. Nebisi, voilà, mon question de résoudre pas ça soutenir, c'est pourquoi Bibo a bisto binaka. Le roi a biso comme banaba outi Afrique, le roi mibasi. Bino a bi quartier la terre, bazo bina, vous mangez tout ça au talibango, bazo bina jeté, tout ça au taliban faire des temps, on a ba tanta, tout le monde a une bobina. Mais bon, le boss a aventure. Est-ce que c'est vrai? Il faut confirmer autour de boya que après bino ba danseuse na monde bazate. Na évité bon wana yimta lobby. Ngai naza sous trop vraiment na mambo danse te. Na koma na ngatra na mambo masango mais tant que mobini na binara na pop société na ngai donc na binara na PIK hein production. Donc pour nous le barrage qui est aux anamkousé et ça te ba danseuse bazate bana bazali. Bana bazate ucho mona merveille ya Madonna abini non bon super net toza ba mamumulu ba binarati bazali na basio na marque to bina na ba on ba continue ba binaka toza na mususu abina pas le grand mopa au mono abina kitoko uta habitué boy abina bien toza biso na bana ba obina bien pour mes que bazo pesa bango ndeta ya ko fula bango nde ba fula ka bisote est-ce que ba fula to bino mo kitoko na même fula ka bino non même pas. Obinga bando benga combien de combos ba pesa na quartier latin à l'époque vous avez chef d'orchestre mi salaire yo moro non mi ça ndeni so mo po salioté bon en fait na cause na za bien mais aussi un peu patron hein a bimiso liboso mais tant so pe ba patron pe ba bimisa bon liboso mais aussi la que condition musique est comme lelo eza ndenge ezala liboso voilà le exemple mamuluba bina wera fula mamuluba mamuluba mais lelo mamuluba on parle pas de mamuluba mayo azotanga comme noti lelo non nazoloba que musique auto banda obeta liboso ndeko nanga anya place azana pese bambote belé à l'école école de danse na bana Congo boya vraiment bo supporter moi na mai hein tala photo bunda moi mukaye kolaki ak partager na baningi sala bien pour na loba que lelo yo ezosenga ne mambo ba combattre comment ba poto ezala ne to bando ke poto kala auto ke poto 6 mois 9 mois 10 mois to zongi eza sou bongo te et puis ba concert beta sou na poto te pour musicien soit vraiment muta meme na poto ndeti e fan zongo bila hein fallait pour para Washington na Washington tala kaka do baza belete faut qu'on encourager loko on est vraiment à celle lo mo bo ezala vraiment les soucis mais forcer comment azamuta féliciter que ba danseuse bazana bango problème ezani ba leader ba ozo soutenir voyager comme il faut te ba conseiller beta mande bando beta malibo sauter
mais bana bazana bango babinaka bien et tout mais ça que batna bana chance na bango lelo politique nga lelo Congo awara 2 ans libanda na lelo na senti que mambo changer donc chaque année mambo zo changer donc so pe sali ke bandeko bazana poto bolingo ya kinte bo ya pe bo bamone pe que place au sombe ça souté vraiment ma beleza a sauté parce que kin place ma beleza a sauté na ba place auto bando banga qui sait sunini donc ba place tout déjà banda ku grave on aéroport kuna bibwa nini donc banda ku ezotongama donc Congo nga na obenga ngo dans Lagos États-Unis Lagos donc vitesse ba Nigeria yango na omona na Congo na ba voiture elanga na ba Chine déjà ezali na ba mituka sika boy na kineza n'importe fait tout le monde a un complexe l'autre donc congolais na minute a complexe l'autre donc biso ba congolais toujours en avant donc na sens que vraiment ba danseuse bazana bango na tangelo déjà quelques filles ba binara bien ba sala bien ça ba possibilité comme ba voyage ezala ka avant liboso et belé mais ezala sou bongo te yango so sala ka que et ça ndeti mais vraiment ça va et puis ba o ba ko kate ba o la nanga pe kana chant ça na ma bête vraiment également entre parenthèses moi ba danseuse tout ce qu'on a monde de musique toi ba pourquoi opponer comme ma chanteuse par exemple maman tchala mona bandaka maman na danse na chant maman na so mbili ya tous les deux maman so beti masiki na ndemo yo yemba moko danseuse maman comme na muta ya lisangu OK na ebiso maman tchala mona bandamba mo danser ba tumsu ba yebi na ndenga bongo ataka grande danseuse azo yemba pe bino ba yeba uzaka to ba to benga linga na mongamba mona musala ya quartier latin to yeba otati jamais otata kora na quartier latin to mona rabishi be kuta pesa chance ba Anya ba Sandra Lina yo tikala ozango te quartier latin ngala zala na nga muto na tchaka na nga na inte na zala soit disant mongamba ndo lobi mais naza muto na zanalito ya musique na lito ya musique na zana ba idée ya musique jour que ça émission na vie croître le grand pao jour que connaît pas nos sale émission autour na vraiment soit aux la juste à la vérité nga ezana que ba mission oh le lope ba obeta pe to lope déplique na baninga na déplique pomba de nuance na pese mbote na concert qui me pese ça la pe plein là qui écoute abuka qui écoute abuka qui écoute vraiment ba félicitations nga za nga pour na bango donc biso tout que en avant donc toujours Congo liboso depuis jour à sala test na quartier latin wa ba sera sala minère à sala on testé mais bakota suko ba ici depuis qui yema non pas tanga za on fa yoka pas tanga solo tout na déplique maramu fa tout na déplique yo ma baza ko yo yemba po ya yoka na bini à sala ine testé pas mon pao mais prise à suko za isko fallait nga sko na ndima que yemba non pas tanga yoka na vie obi kazana ba linema mo boye soto zongo sala bien na ndenga mabete d'abord ngala linga mamba polémique te donc et ça que na zana litoyi na bakisaka mo un plus oui que côté on est ko za mabe na nzemo mais soto tche idée wana na déjà na babiloko wana déjà on de na dona ngai on sala que patience na calculer pe na bi et mo pe carrière dans ce que na on peut so boti débat na 3 bana taka ba musique na biso ko on des ala na mona vraiment que ba o ba yembara ba sa na vie moulaye okoza o bota no 4 5 aux 8 ans na op il suffit que disque za na marché ba tango kaka na préférer na salon na yembara na ngai o préférer salon vous êtes belé ba me belé pe ba chanter za to bien ngano pe ba maya sika yoza tenga siko yo toze belé te par rapport tu vas chanter ce kanam na bi yoza na ba oya ça na bango belé mais ce qu'on a ça ba collègue ya so ta la faire rigola au taille du cap. Oh, yo collègue va faire. Non, bien sûr. Oui. Ba Bill Clinton, ba Celo Scram, ozu ba Sandra Lina. Oui, ba Sandra Lina, ozu ba nani ba nani ba benga o nani ba vie Montana, ozu ba ni oh mais j'ai toza na nzembo moto embeli vena biso Kongwa Sébastien on na MG 30. Mais j'étais poigné imba bien. C'est bon yo lo bio collègue ba faire bani na tant que bobete sika moko to que to na champ. To e bana pona sika moko bobeta na quartier latino. Te na neka que to zala ba boy to koma ba leader. Qu'est-ce que pour le Roma leader? Est-ce que beta pour dire moko na faire na fali. Te beta ce que pour demander ba déplique ba les boga. Est-ce qu'on a lobby côté na ngai? Na ba bill. Ba tango bill te ba brigade. Ba tango ngape na banda mambo musique cuisse de poulaza mwana. Allez qui dans un quartier plus de plaza petite sœur nangai donc il y a ne Olga moi c'est boloté ma salanga na Judith na ngola na pese Judith mbote
donc cuisse de poule moi na ko placer na mambo te na ndenge mabete na ndenge danse katoche parce que pas chanter ngasi ko na tika mambo bien Fabrigas moi muke mabinisi Congo kangi ba mikolo ebele Fabrigas moi na muke kangi mais après combien de disques abimisa kangi sina nzembo nini Fabrigas moi sana ngai bien ezateka bani maman abimisa album aliboso ya Madonna non Fabrigas abandai na ko beta abimisa ne pe album na kosi abimisa na album te oh ça deuxième et kasi deuxième ti yonga pe na oloba ngana banda da merci single 4 titres ba clip pesa na YouTube yana mutu to ayebi na ye esimbo ndi esimbite mais bazela oh vitesse mboka esili déjà eza na iTunes eza parmi banzemo na vitesse mboka ona moko efulanga pe on ne sait jamais ce que bato zotanga est-ce que babimisi déjà ba album ou baza déjà na ba vidéo na ba YouTube la perle dans album na Laurette la perle ah aimba bien vraiment ça Fiona na pe déjà bimisa nzembo na ya Fiona wana mpangite donc ndi pe les sous la bimisa pa album ne to qui produit par te wana zaki ya quartier latin et Cindy produit par grand vraiment félicitations et puis tous en invitation moi le 29 il y a sorti il y a comment on dit OK ça nini Kofi Central donc le 29 tous en a sortie officielle il y a Kofi Central donc ça va quoi avant tout le beno makamuna yo ya album na yo ba ko fa sa ramonter ma bête ma mais yo mona roti le temps akomba Kofi na mona na matanga ndeko na obabia qui son âme réponse un peu ba misia quartier la te belé ba beta Kofi kara mais yo na TV o lo ba toujours Kofi papa na ngo ki na ba concert ye asala mabe pa na o tezara papa na mona ti lelo yo na lo ba yo za na mabete na obeta masolo mo pa wate na lobika ke mutu nyonso na mabena malamu na ti to kenda kuna ba yebisa biso déjà avant nga ba yisanga ke place o kende mo pa sala rabo so ba betela masolo 5 wana na mona tam sous 3 de na mona te ou na mona tam sous 2 3 na mona na ngati donc comme tu as une ambition à rozala otoza ya na mokilo nde toza bo faut toza reconnaissant na ba place to uti nga le belé ba respecter nga po ba mona na uta quartier la tête soit disant tu vois donc place mususu ba mona ngai ba yebi patience ba respecter nga plus pour na za na state et belé pe ba respecter parce que na za moi si na za bien et tout yango wana na zora ba forme nyos mais on a mona ke na gagner un plus pour na uta na latino so na za na nga na latino te quelque chose mabe malamu ezate ke faut mo pa pesa nga so ba nini pour na commissaire non ça fait longtemps la sola na mon pao mais ça li ka ki abenga mo mikolo to to sola na tombe ke oh na invitation ya nini tala ra sorti ya nini biso mo to za na besoin nango pourquoi pas ba le libanda ko to ta ba pa fidèle baza déjà na ba artiste na bango ba bimisa ba Jay-Z baza na ba artiste Jay-Z après Rihanna azana comment on nani mobile ya Kim Kardashian nani Vanessa Mbala Kardashian comme ça nani Mbala Kardashian Kanye West azana Kanye West na lelo mo pa opé lelo azo promouvoir ba jeune lelo azana Fabrigas so qui peut signer héritier so qui peut signer nani et ça nango mabete ba Laurette la perle déjà bima qui héritier oh ba héritier oh ba Laurette la perle oh ba nani ba Sarah Fiona oh ba nani mais sauf que ngai ata ba sinenga kuna na okete parce que nazala déjà kuna so ba ko fanga o te nga so ba limba sinenga na okete parce que nazala déjà kuna donc to préfère to signer bateau non to zoate e soleil wanga ke yo vient nga soleil ko kene prompte mais pour na ngande patience envie dans ngai na ndimité ko sala featuring ya ko leka nango meko ba sinenga kuna ngande na boy nanga. Merci beaucoup. Moi, Katika, si pas de patience sur la danseuse, mais leur man est patronne, la patronne chanteuse. Il y a eu mon retour, la musique aux autres bêtes, vraiment, on a tel dernier clip, non, mon boy. Mais la musique, on est un bon côté, c'est Libanda. Mais ngai a to bandage mi so benga na danseuse. Tu as chanté de Nabin Tezaki danseuse. Na longo livre. Na loba ki ngo bien. Besiko na Congo attend ba mona longa patience ba tchara danseuse. Via Willow ça ba succès Libanda Willow longomba tango ya bo benge drummer bo benge chanteur te. Siko ta ke mboka na biso to na ba ignorance amike muto ça l'effort à sauter page mais ozo linga bozo ngise karasima to beta ni. To beta te tant que ba président Weranson Mpangi ona ba oncle Makanda oncle na nga Wera zawana papa Shera zawana
mopa waza wana vie nanga Félix waze quoi tozui vie na biso mama Siska vie Jostar tozui ba mise baza belle ba vie ready et tout donc ba mama tchala mona baza ba mama mbila belle baza ba sœur na biso ba baraka na ba rolinga passer son beta puis ba zonga da musique en équipe non musique équipe tende lelo grâce lelo nga na okumisa vraiment mindele trace pardon ba ko trace nini canal ça te sungi canal ça te sungi quand même ba omona que moi ba artiste ba évoluer à libanda baza ba congolais photo promouvoir bon na mboka na biso tozo obligé otala bango to sepena bango nga balingi nga par rapport ya libanda so na bete musique libanda te congolais nga changa kate nga zonga ta danseuse azo kemba moeta kemba ne za rappela mso bomba ba danseuse ba bomba raté omona nga lo beze bino yango ba génération na bino boza sauter mingi bazate yo muto tika to lo banenga vrai di yo muto tika li comme to tanga matilelo c'est par rapport ça ba kine ba lo ba bon en fait pour nga na lo ba que so tambola bien so tambola bien so zala bien bien na lo bateke kitoko et tout hein caractère mayele et tout so zala mona malamu nde to lo bana lingala ozara mona malamu ozara mutema malamu ozara bien na ba tout gentil simple humble bon tanga na bango ka ngalo bato batanga ngeza teke o pour soki na zakana États-Unis soki na lataka Gucci soki na lataka nini le roi tabufa top modèle non hein le roi ba Willy Kamenga les grands japonais non hein le roi ba Shiro Chama la batanga bongo te o Bedo Muzamba même pas hein batanga parce que ba fanda na ngai ba yebi ke moi na zala moi malamu dehors musique caractère naza fimo vraiment naza trop discipliné non discipline makasi vous avez impolite même pas na respectera mukolo na respectera leki na respectera maman na respectera papa donc nga po kama be nga fo yo bandanga tant que bandinga to yo kanga na lobate donc na moi bon to benga déjà manager wazo mema po to yeba to sola ne monda na promoteur ya soirée wazo beta biso kuna donc ako yera déjà bien sûr oya mais posez moi quelques questions pour ça bien tara grâce mbizo eza site na biso et puis na l'équipe na site pour tala babili bomu quoi parce que c'est bien bosé mais tout et tout donc on a peut trop beta en sous za rumeur e bimi neska te beta manape oze ngasko na moni roba zemeza rabote to yo ba bombe na sima to ba lusi zem na sima te na lati gen na bateau yo bande ko na ngato apoto partout dans le monde place diaspora eza ya Congo RDC bato balinganga na ba balinganga te nga linga bino mingi mais zaka ke naza mwasi eza te ke so nazo bota te ou na bande ko bota vente ke na bota raté non même pas naza mwasi nga na vie na ngai na mesa na ko dépend na batute quelque chose mobala balinga la tinga bag na musapi ezate ke fona dépend na mobala na 100% même pas ngana courageuse o balobaka muto abunda kana za na ba ambition fona zala bien moi na ngata na bota na kolinga te na bota moi na ngapona kendaka na leta Obama na zelaka Obama apesa boya sala boy non même pas nazo bota parce que na yebiki na 100 francs na compte on a yebiki lelo moi na ngaka ozanga 1000 kité moi na ngaka ozanga 1000 kité moi na ngaka ozanga kushite moi na ngaka ozanga elamba olata te na sens wana na obota te ka ke ona bakisa charge par charge non et puis to bota na calcul parce que na ba famille na biso ba Kongo to na ba ndeko ba bota ka mai o leki mususu ana bana misatu ya mo 3 bana mususu 4 nini do ba otalela nani moi eloko na ngatu no pe pour nini sanga on peut panza makasi ke yo lekisa mabota pona quartier latin pardon tu vois biso to yoka ngo ezaka question na tuni po to yoka ba yo mabota pona quartier latin yo na mona oya bizarre oyo ke na kumisa o mais o bima to za déjà na mutazo bima biso na Goma Goma Bukavu kasi o déjà obi de pardon kali kambo moi kana kama beba na poto ba numéro ça ba benga ba biso to ka rimer wana na liste vraiment yo poser en carte liste ya bato ba yo kabano mabota robota te pour un quartier latin États-Unis c'est là pardon obi na ngala zala chanter c'était na quartier latin na zala na simple c'est na époque États-Unis za chanson zulu ba amer to kama so ba amer palais bon ba o kutu ba il paraît ba longola ba zemba kata ba trompe na lo ba no lelo yo ku ba na ba 4 5 bana kana quartier latin on ba kata trompe azana zemi alongo li bakate to maba lelo na lo ba bana ba 4 5 bana babuta ndeni ba peka na quartier la te misuku to ba viola bango ku to ba mabota moi genre mais bazana ba bana so combien même pas
est-ce que mabota yuta na quartier latin même pas mutape sabane za nzambe tolinga robota na tant lobby on a lobby déjà na expliqué déjà ngana muto te na lingara et puis naza muto na lingara voyager trop na linga bana nga ba sepela ngana nyoko ma trop jamais na kolinga na bota bana nga ba souffrir ndeti ngana souffrir même pas muto na mutaza na ba ambition na ina ndinga monela makamne yango nazoloba nazo éclaircir ba tout ba olanda ngai bozala vraiment bafunga matoi ba yoka ngai bien on a sa pene mission na kin donc eza nango te ke o boye nga na kemba trop nalinga tende na kemba bana nga pe ba subi o nga na zwa non lelo na 100 francs nga na compte wiki na ba gérer bango kitoko sana zate ba vivre bien sana compter mobile ou mutu moko boya za wana vie wana olibenga osala boye même pas na compte na ba salaire ba tuté et puis ba poche ba tuté ti bazana ba yebiki na betaka nga ba matolo te mais na vivre kaka mais so bozu ba clip à tour cette fois ci na nde na yembi bo regretter bon mona memi biso wapi ya na mabota te mais to ke Bukavu Goma talara eza ba conseil humanitaire to sunga ba oyo mwa muke bazangi mboka na biso to na mambo belé bato maladi bazali bo felina ezali ba mama na biso aveve pe bazoluka mwa muke ye mo promoteur asora lo baponga na lo balanga te promoteur ba événement OK to zana promoteur ba événement ya Goma Bukavu azomema pachanga to ba boni papa bonjour maman oza bien kimia bongo bino to ko mo 3 questions to yeba pour ani oponikaka pachanga na liste Batagoma Bukavu masolongo biso to loba mingi to moni nde bozo mone wana yeto mikolo to benge Beyoncé na Rihanna koti na maele nae musique Congo to meme on ndenge États-Unis pour akoma voisin ya ba Beyoncé na ba na oki bino bo tanga Kim Kardashian ba voisin nae Kanye West a Congolais yeyo donc to simbi makambo nga loba na mingi te nga na okende so mbongo ebanga je me présente Ig Mutombo Kabano Muluba et Mama Mutu ya Goma donc bande kona ba okemba nazui patience pour comme Rihanna na Beyoncé ye ayibi maela Beyoncé ayibi maela ya Rihanna donc album ebi en octobre to gende promotion album do bino bozilaka album bino mo boyoka soki mutu ana doute ça sala da bilo amike mike tozalaka te botali pachanga réalité botali biloko sala mailo ane doublé ya biso bana Suisse to sombi makambo yango ekomi siko bana poto mutu basimbi makambo ne ngamoko manager to ana soutien makasi na sima mais to kenanu to soutenir bande poto lingi mboka wana na concert humanitaire o kota pour sunga bana rentrée scolaire bientôt donc eso mbata bakaye yo mona Suisse OK pour na mutazaka na Amérique et pourtant na Kina toza ba mise be Batagoma baza bande ona Goma baza moponi kaka pachanga po bobeta musique aventure alingi mboka mona na États-Unis mai aye usanina po alingi mboka nae bana mboka boka musique nde koli pona minito omona ba Nigérien ba komoleka biso na musique pour musique Congo to kotso na ghetto to zui musique to meme na ghetto donc ce que to zongisa musique comme international pour musique c'est daoya na ngwa c'est da bana Congo te ya c'est ça droit sur ma musique na été te boko somba mais il faut être comme peu ata mundela somba bulto ina ngwa ngwana pour c'est da Rihanna bo somba rango mais so ga beti musique Congo ka bana Congo bat ba lingala ba somba mais to beta musique internationale mutu to somba donc ba bulto ina onde ngwana yango ngala sombi makambo ngo pour na ebi makambo ni nezoya moi dire bana poto bolanda moi dire bana poto bazolanda na monde entier bazela kaka moninga to na ngana besoin te ya ba soutien mais oyo walinga investir mbongo na e multiplier aya ndo chan alandanga aya na masolo na e ba mikondi ba Kamenga baya Willy Kamenga bana Suisse baza wana et puis toza susu na mutnabino ya Hollande nani vena biso Chine de Chango le roi de Chango Alain Django le roi de Chicago le roi de Chicago donc Alain Django le roi de Chicago baza wana et puis na Suisse wana to tiepe ba jeter de Londres motema ya maman Charlie Malula donc et puis na bosanité et puis nani Yolande Malula yem talinga mam nga telemela ngo vraiment comme il faut ba côté kuna patience donc omoni atangika bato a poto to na vie na biso na sima VGR ilonga ke d'Orsay donc ya ke d'Orsay ya mutu a Paris ye mo asombi makambo a koti amoni patience a koti donc
Quai d'Orsay toi na bato makasi. Donc asombi makambo donc omoni makambo patience ya bana poto. Toi na biso na besoin te mais o amoni kangi a multiplier o ya aya nango. To lelate. To yo lelate. Mais po biso to yebi. Toi ni juillet so août donc octobre tozonga en octobre pour l'album sorti album tozala puis maman sorti d'album tozala to beta déjà na nani na biso awa na obanga ndesiko koloba parce que déjà le quoi d'être solo les gens ils en a bien so ana patron ko nozo comprendre na biso tozana Béatrice Hotel pour la inauguration la soirée et ça la que to ils a concert réseau beta c'est des hôtels comme vente publique. Ils appellent à $3. Non, ils ont $3. Ils ont entré, doit d'entrer cause à $20 ou $15. Na CD non. Bisoto a bongo. Merci beaucoup. Na ebingano to silani. To silani na yeto. Tozo zelabino boza la pré bobo mata ba $20 pour na jour tout ça da promotion ma solango. Donc album ezo ya na studio etikala biloko asuka. Donc bozela kaka bo yebisa bana kin babomba ba 20 bana poto tozala en octobre bana Belgique bana Suisse bana Hollande bana Paris bana surtout bana États-Unis tolingi de bana États-Unis Canada belé pour mutu na bango Rihanna Congo na Beyoncé na mutu moko Kim Kardashian ko Sabino. Merci beaucoup. OK, bonne chance, on est ensemble. Pacha on est ensemble dans le barara toi parce que programme groupe na yo ba répétition. José Longa y a un instrument. José Longa on a le vitesse Samboka. Pour titre album mais a vitesse Samboka. Et puis on a passé Mike le Kamba pe ba mbote belé mtando lo belongo tellement et puis na bossé toi on a rendez-vous katé tout le monde na les lots te mettre au monde. Donc programme ça va répéter to répéter en coulisses na Ipen et puis to répéter na flat mo na super lemba wana et puis bateau tout au bazan na posa baya. Bana kin déjà dans une émission après yo na les émission mo kana ba site na biso na ba chaîne na biso awa pour na PC là tous a besoin ya ba fille belé na ça somo ils a 3 minutes 33 secondes oh ils a produit mo roboé na yé pour na sport nga ba zunga la sa publicité mafuta na ba zunga ba 8 patience faut yemba mo nze mo boya 3 minutes et 33 secondes comme ça na clip baza pour ça ba fille belé ba garçon belé donc bon mo na ba du genre to banda on libanda to yena na Congo siko ba o balanda na ba. OK. Pour anité ko benga bandeko na yo bozaka na bona katako malo ba chanteuse roi Sandra Lina. O sanente mo lo mo boy. Te bandeko na yo na auto na longo la ekas. Auto luka ko linga yimi. Ta biso zora bana mboka étrangère azate. Te mo linga yimi parce que banda to banda ko beta kama so. Te na longo lika Sandra Lina. Non mais pas. Donc baza belé ba chuchumba yo pe baza wa ba mami ba ko ba chanteuse baza ba belé ba to ko yemba baza belé ba ya yoyo ba yemba ka pe baza ya yoyo benge bo selo mo boto auto sarani Miss Kulbali bo selo mon otanga no ba Miss Kulbali te tangi ka na beli ba kana yo bena no ka muto mo za ngo problème te en fait eza lo la mutando fana ndakwa ke libanda ou ke voyage mo bo tangwa ye eza te ngana bando benga so sport déjà libanda tout ça là déjà devoir to benga santé ni bien boni yo ça va ndeti bablo mo bongo mais eza te ke sikoyo ngata ona ye ngasuna banda suko benga ka na sola na chouchou de chouchou mbayo Sandra Lina so ko pesa po mais eza ta ndeko yo mo lobi donc tout ça pour la bango voilà. Tout ça pour la bango, nous sommes vraiment arrivés presque à la fin, mais on a rubrique Moyo Yebi. JR Cole, les grands frères propres, c'est Gazali. Mambote Nayo. Tozara, on a eu après grand frère, on a moi 10 bouteilles de champagne. Tu mets des matos en direct, grand frère. C'est pas grave. Ça m'arrive à notre rubrique, l'invité prend la place de présentateur, signifie si, Pachanga, patience, babi, Beyoncé, Ariana, tout le monde encore. Tu as Beyoncé, Ariana, tu as Beyoncé. Nous sommes pas buzz. Il buzz. Nous créer buzz. Moi, mes colonnes de buzz, ils ont un poteau, patience, ils aiment et tout. Là, on peut m'embêter pour moi s'il faut. Mon beau tété n'a pas tosté. Non, pas ça, yo. Tu comme une rubrique, il faut poser une question. Sur les journalistes, le roi, on a un plateau. Le boss simba micro, opposer une question moko. Question on poser, on tellement caméra. On sait le roi est un journaliste. Opposer une question. To simba araba micro ndemo différence arabe le bonzemba tout la vétéran ngana personne micro poser une question moko question ngo poser nga so zaki journaliste
Si on a des journalistes, on a posé une question. Est-ce que Gloria Olang, est-ce que vous avez Olamba? Question facile, voilà, ok, le c'est facile, il y a papa Kate, il y a Luka Makasi. Il y a Luka Makasi. Ok, Gloria Olang, on a patience bien bonne, on a posé une question simple. Le lot pena soza qui pardon, ce qui ok, ya suka nozo. Gloria Olang. Ce qui pena oza pena femme à foyer, mobile no trichera mingi na ndako bala yela roba retard. Solution ni ngozo pona. Solution nangana dike kakalinga zonga muntu nande nini silence nanga kaka alinga zonga papa botinga moko na makambo mama na silence na azongi semu moi na tomber na pomme na yebi nanga ko tobetelenga masoro na hote vraiment merci mingi na yebi ke oza mutema munene moi si faza mutema munene donc tant que oza mutema munene quelque soit mobala ya kareta quelque soit mobala o sente libanda mais concept nanga sikeza nzoto corps. Donc, patience, bien, si mon dans vitamine pour notre corps, featuring na Serge Beno, bon, on a la mingité, notre corps. Et voilà, c'était là notre rubrique. Le vidéo prend la place de présenter entre parenthèses. Tu es banane, moi, tout c'est carrément d'ambout. Tu es banane, nous, linga rolia nini. Allez, à Missilim, na bandindi, na dongo. Couleur préférée? Couleur préférée, on a la tia, orange. Babenga mimi orange. Mimi orange. Yeah, elle orange trop. Sans ça, ma bande mo kilo ngo zanan. Sans ça, ma bande bande la mo kilo lo na ngena zala. N'enga vraiment na tanga ba classe en 6 ans à avocate. Avocate oui. Soki ba bote ko na Congo to lingo ngabo to manambogani. Tenzamba ibeka ngachanga na Congo parce que na nga Congo makasi. Pour la mafuta ni. Mafuta mikolo to pakula black beauty. Black is beauty for life. Mafuta ya libanda. No, is that masafuko. Yango sala ngo pib. Black is beauty. Black is beautiful for life. Américaine perdue au Congo. C'est simple, black is beautiful for life. Donc, cause la mwindu eza kitoko pona libela. Ou bien cause la black eza ke cause la mwindu, mais eza te ke ngana za mwindu na métis te. Na za mwindu na mundele te. Même ba métis hein, biso kuna États-Unis to benga ba noir parce que ba noir. Ba za mix na ba noir. Teinture oza na teinture ngana ngo ba benga biso ka ba mwindu. Quel que soit métis ou métis, baza ba mwindo. Muto to benga mundele o aza 100% mundela botami na pembe. Donc maman mundele tata mundele 100% to benga mundele. O eza ke mundele mo aza kati noir aza na mpandi wana to benga black. Ya on te black is beautiful for life. Et voilà, avant d'être couper ma banque to katelo moro. Mise la sexy. Ale mama ya kotale la sexy. E bandiko ya kotale. Congo Lengi, donc encore une fois, Bablo Nangezali, na bombi, ezaka rapé sanjoto corps, bon c'est là. Na pesika bambote na Jolili Kinsala et puis Rachida Ibaka, Serge Ibaka, Didier Mbenga, Trésor Kapila Yam the King et puis GI, Bakolo State. Et puis na pesi sumbote na Marie Munga, Nzamba Pesaraye Karazwaka. Georges mon prêtre Congo Action vraiment na Jimbo atalara karwana fo bongsa soso Jimbo apesi sumbote vraiment na mona boujou Miss Congo Laetitia Miss Congo basé belé et puis na bosanité Dodo tabita Dodo na pesi mbote na yemoko mutatala rapina palais mère palais to benga dosi mama na Rezia na pesi sumbote na papa Nick na pesi mbote na batutu balinganga talaka bana poto bazé belé ladi mama passa mama pasteur mbote na batutu balingaka émission oyo émission site na bina kitoko Congo Lengi ngala lati na nga sexy mais ya soin ndinga mabete glow ya palatine sexy ya soin mama ya kotale la sexy. Voilà, nous sommes arrivés à la fête de la Gloria Olang, une américaine perdue avec patience hein.
chanteuse nabiso américaine. Américaine, il y a congolaise américaine, congolaise américaine. On a bâti c'est bon parce que mais Gloria mais registré nabiso boga faut Mika nani lo Mika mobala pembe Mika mobala pembe malgré biso tout toi ba black hein. Black is beautiful for life donc choisis. Voilà, je fais ça. Vous avez monde pour maquiller monde africain, américain, africain. Merci à vous tous qui nous supportent. Tout est mardi pour comme la souka. Merci à vous tous qui nous supportent. Là, je vois directement. Jani Sita Chungam pour tout monter Manita Sita Moninga Yarax pour l'eau. Papa na Joël Sita. Merci à toi. Pourquoi pas ya Didier Kabongo ya Didier papa na Jessica Kabongo, merci à vous tous qui nous supportent. Maman Mélisa Bamutema, à tous Pépé Mbetolo. Merci à moi Mira Diabou le tout puissant. Et merci à toi Yale Django le roi de Chicago. Mira Diabou Bambote Belé et puis tu as été vieux général des FAO dans la ravine absolue des FAO. Vient absolue des FAO na comme ça qui Nguma Lokito na katia New York City donc Nguma Lokito ba to ba betelinga pena kita comme il faut et puis il y a Dodo Munoko non Mika zoe bien mais votre bamona makamba lo baswe boy il y a Dodo Munoko donc na Los Angeles et puis Baby Shishim donc maison blanche donc Bambote Belé tala atozana éloge donc bana poto boya pena confort kitoko ezate ko parce ça ya ndeni atiki ndako na batama e mo mutungu seleki bana baleke belé mo pe parce so memelinga nini makelele to ko pe ma a éloge donc bino mo bozwa cadre calme grâce mbizi tango ya place yango au foutele merci bon amoni on a grâce ba foutele déjà bien logé nyonso piscine nyonso il y a peu qualité to bandolia donc non bon c'est là tu faut lire vraiment tous invités merci to libéraux déjà bye bye à la prochaine c'était là invité nangai elle est sympa et ne pas comme les autres. Merci à vous tous. Merci à Ledjan, le roi de Chicago. Merci Nachina Mbenza, pourquoi pas ya Guillaume, mon conducteur, mon papier qui vous voulez Montana. Merci à vous. Merci Nabatutu Balinganga, Waterloo, mon conducteur Italie. Merci à LBJ Serge Leboga. Il faut Zarazara LBJ Serge Leboga. Merci à Tonton Babach, Moutoma Charlène Makanda. Merci. La présidente Donaline, grand frère propre. Merci à mon caméraman Mika. Merci à maman chérie, maman Félie Moketu. Merci à l'assistance de ma soeur Vanessa. Elle était là à côté de sa soeur Gloria Olangi, comprendre vraiment ma famille c'est la famille biso abiso ezali bala libela quand je disais merci à tous balinganga no balinganga tena lingana lingara bino poza musana nga son apeso micro ko musalote merci na batutu o basepela na émission o le vito parle de Gloria Olangi il est déjà na Congo Olangi merci à grâce Mbizi merci na maman Loris la Congolia maman Loris merci à toi. Merci à tout oh grand frère papa Freddy Makoma de Bundes Nazo Lelo Mabe merci on se retrouve prochainement il y a Doudou Ka il y a Doudou Mutombo il y a Doudou Mutombo na Chambéry Doudou Mutombo na Chambéry merci Abino on se retrouve prochainement si mon caméraman Abelité autres ceux qui Tracy pour Akimité on est ensemble à la prochaine bye bye. Oh c'était Nini oh c'était Nini Kongolegi ko fiba bonbon grâce misi la sexy bato baloba ki mingi pona grâce studio NC bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Riches Krame ya komone la sexy yena ma César Magic mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi nos sim sponsor à Makassi unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamu Attaquez chérie Yari idée comme elle est Balisa mwana mokatimbile balisa mwana mokatimbile Johnny Pelé pastoral pakatambile Mayebo Lasso Boye pleye baba mabasa Fonsi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma